Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba solo na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali pe na bakota nyonso ya nguya o bakoko na biso batikelaki biso elonga na biso ya tango nyonso butu pe moi solo se solo bomo mesano tokutani susu mukolo mwa lelo mukolo mwa misatu. Pourquoi biso mwindi tosambela ka mukolo mercredi pambate nzambi mpungutulendo ya mbanza velela abandaka na biso batu mwindi tope na bakoko na biso ayambo na mukolo lelo seke nzamba bakoko na biso nzambi mpungutulendo ya mbanza velela akelaki biso batu mwindu na journal lelo akelaki biso na mabele te kasi akelaki biso na nzela ya moi pe na sanza. Na nzela ya moi abimisaki mwana mobali na nzela ya sanza abimisi mwana mwasi bango mibale wana basaki rapport sexuel te pona bobota bana kasi bamemaki mikumba ya baresponsabilité oyo Nzakomba apesaki bango kino mwasi akomaki na zemi na nguya ya Nzakomba pe mobali asalaki role na ye ya kokengela mwasi wana kino abota koko lukalakala mbele na koko Fatima. Dans les histoire oyo Bible betela biso ya Adam et Ève, ezali histoire à démagogie parce que mutu basala ka na mabele te mukolo mo pete mutu soka kufi akoma mabele parce que toko déterrer voir même bato bakufa pona to mesurer ba grandeur ya ba poussière oyo nzota mutu se transformaka après la mort. Tout ça va différence to comprendre que ezali mabelete ka ezali matière première dominante pona batu o bazo sala misala ya ko entretenir ba cimetière ezali musala moko o ezana kati ya secret ya livre des morts mais biso sko tozo ko englober nyonso pona to Alexander mutu mwindo akunda bibembe nae prière nini ba prière nini abanda ko sala pona orienter ba mort na e ba komaka na destination finale ya monde spirituel bantu parce que tu comprends déjà que bato bele bazo kufa bazo ke panzambe te mais bazali détourner spirituellement et pas bato ya banganga bato ya bakisi bato ya ba loge pe bato ya ba système diabolique ndenge na ndenge. Kasi mukolo lelo tokutani bomo mesande rubakeza mukolo ya kokumisa Nzakomba. Eza mukolo tozongisa matondo epa nzamba bakoko na biso nzamba bakoko na biso azaka na église te aboyi mabonza parce que nzambe aza riche de tous les riches na ba riche nyonso bazodondwa nde na biloko ya nzambe siko mukonzi ya ba riche nyonso tobengi Nzakomba aboyi topesi mabonza na nzamba ba chrétien za mobola azoya na système ya koexploiter ba africain bafricain lokwa bazaki diba bazokonvwamisa mikili ya poto na système ya mabonza nzoka nde nzoka mabonza ezalaka ya nzambe te ezali condamnable na baprincipe na bacaractère ya bonzambe oyo ngana yo tobotameli mpona to établir programme déterminé ya continuité. Ombilenge toyelelo yo na kombwa nzamba bakoko toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombwa nzamba bakoko toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bakongwa bayelelo yo na kombwa mvulu zikimbangu toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombwa mvidi mukulu toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko ba message bayelelo yo na kombwa mama wanzile toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya onyashongo toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko emi bone kawenza kumba emi bone kawenza kumba yo 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 ba message bayelelo yo koyembela nzambe nzamba bakoko
biso toza bana nzambe yeye beglize nyonso ezokangama o na lokito ya message yao biso toye na kimbangwe lelile bato ya mokili bakosutuka o na liloba ya message yao o biso bana na yo nzakumba ye biso bana na yo nzakumba yo 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 ba message ba yelelo yo yembela nzambe yo ndamba koko biso toza bana nzambe yeye beglize nyonso ezokangama o na lokito ya message yao solo se solo mukolo lelo tozolobela programme déterminé ya secrétariat général pe tozosala ba nomination ya ba membre ya sika na kati ya administration générale na point na biso ya liboso tokoloba secrétariat général il est le coordonnateur administratif des messagers yende azali concentraliser ba rapport nyonso ya ba direction pe ba département ya misala ya liloba nzambe ya bakoko na biso pona nyonso etambola na ordre de programme donc aza musala munene na kati na biso il produit des rapports EPV des différentes réunions des messagers pour combattre la documentation, pour combattre l'ordre et le classement des dossiers administratifs et l'ongo dans le numéro et à chaque dossier. Il prépare des invitations et les lettres diverses destinées aux tiers et membres des messagers pour na mutu nyonso azala saisi na ba programme nyonso ya mobimba fonctionnement ya liloba nzambe. Il est assisté dans l'accomplissement de ces tâches par les secrétaires adjoints par rapport à l'accomplissement et à Moussala pe remplacement déterminé, remplacement intérimaire dans le cadre de congé, topé mobembo, topé problème familial, topé bokono. Donc, le secrétaire général a remplacé na adjoint na dans le cadre intérimaire, ceux qui ont un problème familial, to bokono, topé ba mobembo, ba makambo vous allez belé na cadre de. Il doit être discret, confidentiel pour l'évolution et développement bureautique et administration générale et à la progrès déterminé. Il émet des sujets et ordre du jour de la réunion après consultation des mémos et des événements qui se déroulant parmi nous. Il est chargé d'aider ou d'appuyer techniquement les trésoriers dans le classement des dossiers comptables
et justificatif de la caisse. Secrétariat général azali na droit ya koyeba ba information ya mobimba ya Kintwadi ya PV ya Congo. Pour la centralisation des rapports et comme directement dans l'administration générale. Azali Mukonzi, il y a un secrétaire nyonso, il y a une direction, puis un département, puis un secrétaire habitando. Pour l'ordre et fonctionnement, il y a nyonso etambola na alignement. Puis encadrement et forme, ils ont la solide. Puis encadrement et marche, ils ont la continuité de continuité, sans limite. Puis la injonction, il y a un secrétaire nyonso et kobanda na bureau, il y a secrétariat général. Akobanda ko salisa ba réunion ya kopesa moral d'encadrement na ba secrétaire nyonso pona orientation programme déterminé ya secrétariat général réunion ekobanda koleka mbala moko na semaine mobimba pona kobatela logique ya fonctionnement administratif ya secrétariat. Azali kolandela document na sortie na ya livraison enregistrement ya beaucoup de nyonso na ba série de dates kozala na un cahier de présence ya ba membre nyonso tout kozala na un cahier de fête, un cahier de présence de fête, un cahier d'enregistrement, des numéros, des programmes et de correspondance des membres, un cahier de sanctions, puis un cahier de délibération des sanctions, un cahier et habitando, un cahier de transfert et à transfert, un cahier des caisses, des soutiens et des projets, un cahier de direction, un cahier des activités, un cahier des départements, un cahier des disciplines, un cahier de voyage, un cahier de paiement, un cahier de dons, un cahier de rapports, un cahier des leçons. Ça veut dire secrétariat aux alana. Makam tout obiso fonction kacha loba nzambe eloko na kaina. Poto kingela malamu likabwene onzambi mpontelo nzamba velela akabelinga na yo na nzela mvuluski mbangu elongo na koko mangongele. Azali cerveau moteur ya administration générale pambate azali kosangisa ba mikumba ya ba makambu nyonso ya liloba ya nzambe pona kofacilite administration générale abatela point de repère pe kozala na précision des informations. Dans secrétariat azoko esunga administration générale na centralisation makambu nyonso eyebanaka na avance. Azali porteur de responsabilité administrative yambo ba programme nyonso ekende na ba direction to na ba département bitando esengeli ekende nanu na secrétariat général pona eleka na identification des dossiers pe classement des dossiers. Donc, madame tout toujours fonctionné avant
membre nyon soit découvrir yango et bando le kaka na secrétariat général parce que ceux qui na secrétariat général dans ça la identification à saisir contenu et à programme apprendre et que na ba direction to pe que na ba département secrétariat général azali na droit ya kosala ka permutation ya ba secrétaire nyonso na ba différents endroits soki faillite ezali tope marche ezali malamu te soki na etandonde secrétariat général akotindela administration ya etando lettre ya accès ya permutation na nzela ya accès administratif tope ya administration générale etando pe azali na droit ya kosala recours soki amoni ke secrétaire na bango azali na faillite te wana administration générale akotinda service d'enquête soki etando alongi wana tolongoli saisi ya permutation soki to remarqué ete ezali ba haine to ba makambo privé to koyinana to pe koyina baninga wana mbala moko esengeli kopesa sanction to pe mbano na promoteur to pe bango nyonso mibale soki bazali fautif 3 mois ya sanction na nsima ya 3 mois soki babongisi bizaleli na bango nde babengi bango na direction générale ya communication pour na rapport na bango ekende na administration générale nde na délai ya 14 jours bakobenga bango pour na bapase sikoyo na oyo tobengi lokwa justification base ya secrétariat général ezali saisie des notes pamba te secrétariat général esengeli azala na ba information nyonso ya mobimba liloba ya nzambe pe akobanda kosala ba visite pe ba contrôle administratif ya secrétariat général na ba bisika nyonso secrétariat ezali na ba direction ba département na ba bitando 4 fois na année mobimba secrétariat général akoki kokende ko-représenter administration générale na babokutani ndenge na ndenge mobembo wana akozwa bakontenu ya fonctionnement mpona ayeba akosala koto akokende secrétariat général nde garantie ya bibliothèque bantu iloba nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Congo nzana libungu mpona programme na biso ya mokolo lelo nde tolobi ke tolobeli secrétariat général parce que biso toprépare na ndenge na administration ekotambola na logique na yango touti kolobela secrétariat général ya administration générale tokoti na parce que tobaki lelo programme ezali programme déterminé ya cahier ya secrétariat général pe nomination des membres administratifs na kati ya etando pe ya administration générale tozwi na point 1 administration générale lokwa tokoti mbula sika na calendrier européen to biso pe de débuter nouvel programme d'orientation to lobi ke administration générale ya liloba ya nzambe ya mokili mobimba ezali kotambola na 1 molakisi eta mwana 1 molakisi ya bwanya pe maele pona encadrement ya mobimba ekintu adi ya mpeve ya Congo
Administration générale ya Luba Nzambe ezali kotamwana un chargé de travail et les métiers. Pour la orientation, il y a programme du travail ya Bimbali Luba Nzambe. Directeur ya développement pour na Papa Songe. Pour l'encadrement et le fonctionnement de misala pe la réalisation na la faisabilité de projet na biso etambola ndenge longobani. Conseiller général Koko Mabozi na Canada mokengeli ya etambola biso nyonso kolamusa makanisi na biso pona tolandela logique ya mibeko. Administration générale ya Luba Nzambe ezotambolana. Secrétaire général Koko Ilunga, coordinateur ya nyonso. Disciplinaire général Koko Songe, mokengeli ya mibeko pona mutu nyonso asala atosa mibeko. Chargé à agriculture Koko Ndaya na France. Chargé à atelier Mama Obela na Belgique kuna Bruxelles pe na Congo. Relations publiques générales Mama Iselemen. Chargé des programmes général, Maman Vita. Chargé technique général, Koko Songe. Porte-parole général, Koko Mabozi. Chargé social général, Maman Vita. Chargé à pharmacopée générale, Maman Selemen. Secrétaire particulier, Maman Mumbanga. Comptable général, Maman Selemen. Na Suisse, kuna na Zurich. Chargé à caisse, kokengela libenga na biso nyonso pe kobalula makoki na activité ndenge na ndenge. Voilà makambo ya otobenga chargé à caisse. Chargé d'enseignement Maman Mumbanga, encadrement des membres na ba formation ndenge na ndenge. Voilà. Adjoint secrétariat général azali kosunga secrétariat na accompagnement ya musala. Donc voilà, chargé, adjoint et secrétariat général. Notez bien. Mokola lelo tosali nomination. Yakoko Ikuma comme secrétaire général et administration générale peut travailler et le monde a Koko Ilunga comme titulaire. Adjoint Zate. Adjoint Roya Sima. Donc pour le moment, Koko Ilunga Mtaza, secrétaire général et administration générale. Koko Ikuma secrétaire et Itando. Il y a France. Mais pour le moment, Koko Ikuma to nommé les sous secrétaire général et administration générale. Ba travailler na Koko Ilunga comme titulaire, adjoint na bango to la bango Sima. To sali sous nomination à Koko Ikuma comme disciplinaire général. Il y a administration générale, va retravailler et le monde a Koko Songe comme titulaire. On peut savoir un programme. Il y a des babando kotambusa musala na bango. Maman Mabiala. To sali nomination Maman Mabiala comme secrétaire ya Itando ya France. Bakosala et le monde a Koko Ikuma comme titulaire. Il y a secrétariat Itandopé, nommé sous Maman Mabiala comme protocole général
il y a administration générale. Maman bien là, tu peux essayer des postes awa, secrétariat etando, aza sous protocole général et administration générale. Maman Masengo, tu nommé comme protocole général et etando ya France, puis secrétaire général et administration générale. Donc, l'administration générale, tout comme ce qu'on a koko ikuma. Maman Masengo na koko ilunga donc va travailler ba ngomisa comme ba titulaire. Maman Masengo to tshelo ko la protocole général et étant de France en même temps secrétaire général et administration générale. Ba travailler na koko ikuma na koko ilunga to pesa ba logique neni ba kotamsa makam na bango. Koko Matewanga, ton nommé adjoint et a chargé à agriculture Koko Ndaya, P disciplinaire général, il y a étendu à France, Barosala, et le monde a Koko Mazoa comme titulaire. Donc Koko Matewanga P ton nommé dans deux postes de Awa, a travaillé comme adjoint et a chargé à agriculture, Kokondaya, quand on se soit allé le go là, disciplinaire général et étendu à France, a travaillé dans disciplinaire général et à Liboso Koko Mazoa. Koko Mandende, Azali, ton nommé comme chargé technique, Bakosa le Longona Koko Zola. Koko Songe, mais poste ne liboso azalaka déjà relation publique et aitando iloba nzambe bomo esiku wa bakoko yotika la siku obuyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzana libumu organisation ya itando tope ya itando ya France tope mama itando bazali base ya encadrement ya etando pona kobate la fonctionnement administratif topé administration générale. Secrétaire général ya etando Koko Ikuma azali coordinateur ya programme nyonso ya etando pona centralisation ya nyonso ezala identifié na administration générale. Relation publique générale ya etando Koko Mandende azali mopanzi sango ya ba programme nyonso ya etando. Disciplinaire général ya etando général Koko Mazoa molandeli ya etamboli pe bizaleli na biso na kati ya etando soki mbebe ezali esengeli kopesa mbano to pe sanction. Conseiller général ya etando Mama Mbiavanga mokengeli ya etando mokengeli ya etamboli ya bamambre nyonso ya liloba ya Nzambe pe soki mbebe ezali esengeli asala lettre d'envoi pona dossier ekende na bureau ya discipline ya etando. Liloba ya Nzambe bomwa seko wa bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbo ya kekele osweye na Kongo nzala na libomu. Ekozale sengo na baye bandimi nzamba bakoko Nzambe ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Ekozale sengo na baye bandimi nzamba bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Mukwiza mvuluzi mupepe Kongo na bilenge ye kimbango kakwiza o. Mukwiza mvuluzi na bato baindo na kombo ya Nzambe ole nkumunza komba wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o.
bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya Nzambe ole nkumunza komba kimbangu mobikisi na peve ya Kongo na bilenge nyonso kimbangu kakwiza waye bana ya bilaka waye bana ya bilaka waye bana ya bilaka bana ya bilaka tokozala nesengo na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu ja tungunwa kimbo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela Nzambe pungu tulendo yoka biso Nzambe ya ba message Nzambe ya bakoko Nzambe ya ba message Nzambe ya bakoko tokozala nesengo na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kembo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela Nzambe pungu tulendo yoka biso Nzambe ya bakongwa Nzambe ya bakoko Nzambe ya ba message Nzambe ya bakoko kimbangu na mbanza ngungu kubakangela moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangela moko ye malu ngakaluze ijakako kimbangu na lutendele esika babwakaki na kati na ebale biso towangana esika ngo kimpavita na mbanza Kongo esika batumbaki na mwana na mukongo biso towangana esika ngo na lolendo na lolendo kimpavita kozonga na lolendo na lolendo kimpavita kozonga kimpavita na mbanza Kongo esika batumbaki na mwana na mukongo biso towangana esika ngo kimbangu na lutendele esika bachaki na kati na tono biso towangana esika ngo na lolendo na lolendo kimpavita kozonga na lolendo na lolendo bakoko bakozonga abilanga toyelelo yo na kombo Nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilinge toyelelo yo na kombo Nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilinge toyelelo yo na kombo mvuluzi kimbangu tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko bilinge toyelelo yo na kombo ya Onyashongo tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo eyike Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo tozosala losambo ya activation ya nzete ya mubamba solo se solo Nzambe ya bakoko na biso maweja na ngila
tobeleli yo na nguya ya bikelamu nyonso pamba te okabelaki biso yango mpona tozwa mabombami manso mazwami na kati yekelamu yoko mpona tosala na yango misala ndenge na ndenge ya kobikisa bomoi na biso butu mpe moi mpe bomoto na biso mobimba sanza mibu na mibu mifiku na mifiku mpe bongo na bongo. Okabelaki biso nzete ya mubamba mpona kotombola ngenge na biso mpe tokutana na posa ya mitema na biso pamba te mvuluzi Kimbangu anyokwamaki mpona kopesa biso bolamu ya mobimba ya manso oyo tobungisaki. Opesaki bakoko na biso ndingisa ya kokundula mabombami ya bikelamu nyonso mpona toyeba bozindio nyonso ya mokili. Tobeleli yo na peve ya Kongo mpona tokutana na bakoko na biso nyonso ya nguya. Tina yango biso tobeleli yo na kombo na bango nyonso batikelaki biso bilembo ya nzela ya lobiko ya bomoi na biso mobimba mpona tosimba bolamu ya makoki nyonso opesaki biso uta boye na biso likolo nse. Bolingo na yo emonanaki uta ebandela mokili. Tobeleli yo na nzela ya milimo nyonso ya zamba bapesa biso boyebi nyonso bazalaki na yango mpona tokangola mabota na biso nyonso ya mokili mobimba kati na bwale mpe mikakatano ya lolenge nyonso. Olobaki ete bomoko ya nzete ya mubamba elongo na moi ekotambwisaka ngenge na biso mbangu mpona tokutana na posa ya bomoto bwa biso. Matondo mingi na bakoko na biso pamba te kotikelaki biso pamba te botikelaki biso bwanya na maele ya kobikisaka bomoi mpe bomoto na biso tango nyonso butu mpe moi etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswai na kongo nza na libungu totondo mpona nzakomba totondo mpona mvuluzi Kimbangu likunzi ya elonga likunzi ya bomoi bwa seko totondo mpona milimo ya justice milimo na nguya oyo bayaki kopesa nga na lisusu accès mpona to récupérer yenda na biso oyo ekendaki na maboko ya badongo na meso tobanda siko koétabli programme ya sika oyo ekobimisela biso bolamu ya bileko ebele oyo ekoyingela nsima. Totondo mpona bakoko nyonso oyo bamikabaki mbeka mpona kolukila biso kimpwanza ya solo mpe bonsomi ya manso na ntina ete tokutana na bolamu ya bomoto na biso mpe tosimba yango na maboko butu mpe moi. Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benganyo kilumbu kimosi kibeni sukola ntima. Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benganyo kilumbu kimosi kibeni sukola ntima. Yange sukula mavanga mameye ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mavanga mameye ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao. Watoto mbangi muzulu mbangi maotso matuvanga umunzambize imo
bakaka babanzila nga mvulu zikimakuka kwiza kaka kwiza sambo no folusu kembo nzambi ya mpungu kembo siwasolwa kembo mvidi mukulu kembo siwasolwa Nzaya yoto kembe na babo bakwikila Nzambi ya mpungu tulendo Kongo Kembo maweja Kembo siwasolwa Pokwa malamu na kombo ya Nzakumba ole nkumu Tokutane mkola lilo Ndenge tolobaki ete tozo sala nano ba répartition ya ba programme administratif na biso pona to ye bandeni to komitambwisa eneni pe to ko gérer ba responsabilité nyonso bakoko ba pesi biso yango tozo ko milengela mana nyonso donc tozo pesa ba mateya tozo pesa pe ba orientation des programmes endeni to ko gérer mikumba ya makambo nyonso epesa meli biso donc batu nyonso o to sali ba nomination to kotisa bango na groupe administratif na biso de façon ba participer na ba réunion administrative to kota mamo obela na groupe administratif po akota ape ba réunion administratif parce que azali chargé atelier papa songe to kotisa epo akota ape oto benga lokola ba réunion administratif koko ikuma na niveau administration générale azabazade yana kati ba groupe koko matewa nga tokokotsa mama masengo tokokotsa mama mabiala tokotsa bato wana nyonso otoseba nomination cela veut dire programme ya 2021 ezali déterminé pona tobuka siko babolamu to pe revenir babolamu ya pasi nyonso oyo mvuluzi kimbanga monaki oboyi bakoko fimbo ekekele oswani na Kongo nzana libumu tina yango wana to débiter nanu premier programme d'orientation, tout ça est une présentation, il y a organigramme, ni notre tambour nango. Après, tu es parce qu'on compléter la continuité de continuité. Et tu as c'est bongo, n'teke la na bakoko nyonso ya mokili mobimba. Lilo ba nzambe, bon moyen seko, oya bakoko na biso, eko tika la seko na kombo enza komba solo, pona mokili mobimba.